CPP TV officiel. Ni nyango convaincre kyo. Ko zo mbongo na we ya mutokino ya pasi ondima ko ya bala mama Flore. Tala bien. Ta maman. O tala bien. Est-ce que o tala bien? Non, tala bien. Et là que convaincre yenga ezali non la bonté na ye, la bonté. Bonté mamalanga. Et là quoi les posso. Yami balé le reste voilà to le baté pour lancer dans l'action. Donc mon thème tout le monde moi c'est dans la zone mon thème mon go supporter ba faible. Alinga romona mutu na pas c'était. Ngasko le bon neti ngapé même tu na kutani na muto yo aza social no boko pété. Alors ngapé sous le boko pété né et loko soupené convaincre nga ya. Plus qualité na yé soupe wazana ko mikitisa makasi. Un vrai mukongo. Ya aussi un pardon. Ya ato la pe banda olieze lo limbisa. Ala la kana kanda te. Omoka soka ndinga jwa so siliki so sili. Obise ka papa azali kolomo papa zo la matelo pana. Ya okindo zuela. Nini ça qui que on dit maké papa Doudou na ndimi ya kotika monga libala na koma mwasi nao. Bon, avant batwa balana, tous allons na temps boye et les observation oui. Na temps to ndo vivre na ata hypocrisie ata wana ezalaka. Mais ando convaincre ngana nyonso. Ando convaincre ngana ata mobali. Ata ça na million teme. So ka bioloba. Même si les pamboli na ngé pas na ye. Les pamboli na ye et pas na nga. So ko tali munena libala bo bala na te. Hotel que ça $2000 ba futa ka boy ba sala o bala te muto te ka makala a o bala muto te ka pétrole o bala pona ni azo bongisa kata mukio yo sanga ko sala économie à 3 ans o bala ozo mon a convaincre na maluba pe natala ne to vivre na nande to zo kendele et c'est pas sanga ka dona bi yango makamba koyo kana musika te faut vivre muto ndenge to sola kana to zala na mo yena ko pese téléphone nga yango obeta code nga ya yepe na obeta code e pesa bena ba star nyoso Facebook na ye yanga ye eza ya yepe za so ka za besoin ko répondre muté pas na répondre et d'aba pas moko ya bien ozomona ezango ba pas moko ya bien ba jija na musika te omoni muto bando azala ba non c'est ça soupu azo mbongo ebele te mais so azu mbongo ko sa accident au yana mbang est-ce que Flore na suis déjà moi décembre isa mais na ngoli $10 non ça ka mo loko bo malgré ba pire yaka ni ne sala ko bité na ko tika libala na ngate na ko fanda na libala ana soki natali bolam etina na kindetin na mokili so lingi muto taza zolo munene omona mukisi ataza munoko solo aussi pourtant CPP TV officiel. Lombo ngamba oyebi soki pasi eleki mama Flore emoniseli ndenge kumelaki bayekoli na nzela emaïse. Même si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Et si esalema ekomama moto akolongola kateo Zambe oyo asala elaka. Je promets à Flore la fidélité, la sincérité et meilleur amour. Donc pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, moi je serai toujours à côté d'elle. N'ayez pas ça là qui parle là, et on a pu ça les pas naïs. Oui, Flore alobiawa. Tu dois souper à Zamu, tout le monde va supporter à Canada. Mon Flore, ata sili qui paie. A ma sota na son ami. Comment on te habite comme ça, to boyani. Mais à autant de son ami. Mais alors cette femme là, Moni Maria, c'est une femme enveloppée du soleil. Mais Babi, le soleil, c'est un astre illuminé qui renvoie la chaleur et la lumière. Il se trouve à 500 milliards de kilomètres de la Terre. Mais Marie Azarana Katia Moui comme Flore. Wow. Azana Katia Moui. Moui, on a battu Bako Makate. Elle est ma tarte à la crème. Ma douce fleur de ravin. Mon souci de tous les jours. Et puis elle est comme l'équilibre. Quand on en a, il faut beaucoup d'attention à chaque instant. Cette femme. Azab moko ezanga na 9 pe comme 100 pour so boko kisi ya mbala moko ozomona yesu azaboni ba pour boire nga bona ke pour boire mon so lolo futi ba to mo mutanga peso bino ça va yesu azabongo
la maman sociale. Il y a le roi maman Olive Lembe. Il y a le roi Amida Chature. Il y a le roi maman Denise Miakeo. Donc maman sociale. Il y a le roi maman Nanga. Henriette Zolandonga Motos. Manzouzi. Maman Naye. Il y a le roi maman Ni. Maman n'a encore supporté Canada. Flore. Batuba Yebi. Nena postara mos nanga na statut. Nena postaki nena tchaka ina ba profession tali téléphone nanga. Elle est là, elle est gravée. Téléphone nanga yango. Yango aza gravé. Sur la fumuli téléphone devrait au monde aza kaka. Donc elle est tout pour moi, c'est ma complice. Flora Koma Minanga, confidente. Donc là, on a un problème, ça va. Et ça, le problème, on est en Nengini. Excusez, j'ai des larmes aux yeux. Waouh! Comprenez l'émotion, comprenez. Maman Flore, naïve qui est collée là, non, t'es. Je peux rouler là, t'es, pardon. Maman Flore, le bélanami, papa de Dili Lobamoko. T'es collée là, non, t'es, pardon. Collée là, non, t'es, pardon. En tout cas, la même chose avec combattre ma casse. Donc, on combat vraiment ma casse. La personne a fait chance. Chance de dire que tu as ce mot. Non, comprendre. Moi, je suis mobile na yo. Oh, yo lingi ça landé. Ata boli ya matende. O mona SM. Su pata etela ngala ti agon, na mona ka lingi ala ti chose. Donc bandaki. Na mona ka na mona ye. Ezakama to balani te to boma bato. To kenaka ba matanga. Muto kelela ka isika mo. Banoko na bono na bonga kufuma. Wa biso ko mo lo ba. Yo na fama batuli ba kufela ka. Ko ni tola la ka libanda. Donc, ce que je suis en train de faire, moi, je suis en train de faire écoutez, je suis en train chaussures. C'est pour ça que ma casse. Si vous voulez promettre na venir au Ezoya, ni bosso na bino. Nous sommes promettre pas bodingo. Bolinga et kaka. Même si pas problème, pas problème mais en até na bolingo. La promesse de Kaboul. CPP TV officiel. CPP TV officiel. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne CPP TV, la chaîne qui reflète la vérité. Chaîne à solo et qui toko. Oh, bah, tu as des missions à bien, bilo cognon soya bien. Donc, ça, tu as les chaînes aux à la décité. Chaîne où papa, maman, bah, n'a pas vendu si camaro, bah, hôtel. Il y a des chaînes où il y a n'importe quoi, n'importe qui fait n'importe quoi. Bah, papa, moi, donc abonnez-vous massivement, partagez, beau aimer et vous la malamu. Pour la émission Love Story, en tout cas, c'est la meilleure émission de l'année. Donc, année aussi, s'il faut appeler son trophée. Meilleure émission, on a journaliste, présentatrice, a besoin à les éminoter. A besoin de CP là, il n'est pas CP là. Caméraman a filmé, a seka. Donc, Kitoko. Donc, merci na Love Story, la meilleure émission du monde. CPP TV officiel. Voilà, Mbote Balandi CPP TV avec Maman Charlène la pi posé moté ma kundi bilele. Les loto yeli bino le sous émission na bino obolingaka mingi ezo sepilisa mabota ya mokili nyonso. Émission na bino oyo ebengami na kombo ya Love Story. Les loto yeli bino le sous numéro ya sika na couple moko formidable. En tout cas, couple moko formidable. Je le répète, couple moko formidable. Oyo toyebi, tout le monde a bango derrière la caméra, tout le monde a Papa Doudou a évolué à un monde théâtral, il y a un peu de Congo. Na moi si na ye oyazana salon moko amunene et banana matete. Donc ceux qui vont oser moi na matete, il faut y ba déjà salon chez Flore Soupou. O yebani o cartonaka o kanga matete les quatre coins. Sans plus tarder, na baluki déjà na pesi Mbote Maman Flore. Mbote Papa Doudou. Oui, Mbote Maman. Boni bino. Oui, tout va bien. Boni vie. Vie et autres moi on va le lengue kese. Na rythme béton. Béton toujours. Voilà, Papa Doudou. Avant to kota na ba émission na biso. Tongi toyeba kombo ya Papa Doudou ezanani. Oui, merci pour la question. Kombo ya Papa Doudou ezali Doudou Diawakana Solomoni. Naza Mundibu Muzombo. OK. Donc Doudou Diawakana Solomoni, voilà mon vrai nom.
mais batebele babenganga la barre de 20 l'union kwa tembeli mangando sombele belinga bonamo mobala briga besemela sudira moment jokole gogo tchata biko de l'antango les garçons congelés malgré la chaleur de l'Afrique donc souka souka pena et ben là on papa vidéo à l'obarana on il faut comme on a marqué souka donc la souka so mvulusi mvulusi Maman Flore yo petengi to ba kombo. Oui, comme on a Maman Flore qui a mon ameso. Nga pe naza Mukongo. Oza Mukongo. Oui. Mukongo ya bandundu to ya Mukongo boko. Ya boko donc na Matadi. Te Matadi te boko na Mbanzangongo. Secteur à boko. Ah c'est que oui je vois secteur à boko. Maman Flore ba parents baza en vie. Te papa nanga kufa na tikala kana mama. Maman Zay. Aza a na Kinshasa. OK. Oza quand ma famille. Mona liboso. Mona liboso. Oza na responsabilité à makasi hein. Makasi wete. Papa Doudou ba parents nyonso baza en vie. Non, nga pe papa tika biso. Boyokana kitonini. Non. Et moi, mon ibiso na yé, on dirait ça moi étoile moko boya. Vraiment. Étoile moko babilo rebelle to kuta nango neti ya botama le 2 juillet nga botama le 2 novembre. Oh là là. Donc mais tiko nga papa kufa mama azali. Maman Henriette Zolando nga bo torse azali. Azali aza wapi? Azana na lemba. Na lemba na kini kaka. Na pese gumbote place za maman chérie. Mama biso nyoso pe topé sombote bisiko zali, obote la biso star munene ya mboka Congo. Papa Doudou za quantième ma famille? Ouais, nga naza 6e, toza 7, nga naza avant dernier. Il y a combien d'enfants? 7 enfants. 7 enfants. Basi, Mibali, baza combien? Basi donc et pas à maman toza 7. Et pas à papa toza ata ba 15 teo. Ba 12. Okay. 12 enfants. Mais pas maman toza 7. Nga naza avant dernier. Toza et pas maman toza 4 garçons 3 filles. Bon et pas papa oza quantième? Et pas papa nazali 6e pekaka. Naza 6e. Donc ba tout baya sima à partir après cadette ba botami sima. Voilà, papa Doudou tolingi sikoyo wana ezalaki juste une brève présentation. Siko to koti na émission na biso o eza même raison na biso ya ko kita sur place awa. Nazo rappeler ba téléspectateurs ba internautes na biso nyonso toza na matete. Bozo mituna pona ba o ba yebite ba o ba yebi ba yebi ba o pe ba yebite toza wapi po ani to se retrouver na salon, toza na salon chez Flore Soupou o eza salon ya couple na biso ya papa na mama na mama Soupou oyo ba évoluer ka œuvre na bango oyo ekartona makasi na kati ya commune ya Matete. To continue émission na biso Love Story mama bokutana wapi na papa Doudou? Première rencontre na bino ezalaki wapi? To kutana na groupe Sans Souci. Nazaka na ndako na bi fona lukana sala elo mo bino na salati. Non na salati ya traité. Ti na kenda na groupe Sans Souci ba yambangai. Tant na côté groupe Sans Souci Soupou bazaka na punition parce que ba voyager na pêchanga ba pesa bon punition na compte ya groupe na mona ka été. Après wana et na sali moi ba 3 mois. Après ba lancé na groupe Sans Souci que chef Doudou azozongela la répétition na. Donc tukutana na répétition tango aye wana nteliboso akomela le ngai. Yo fanda wapi mabina Matete mino bala kisensu yo konta sur TVT encore de yandenga intimidaka abi misela na misu na zonga na ndako na kokate abi yo faut que kota biso na ba TV yo tala bio oni ngomo na soka live en tout cas menasanga to kota na groupe ça siko réaction des ala ini l'air amenacé au bongo akoma ba ko menasenga ye ngato na groupe sensible singa ba chef nyonso mutaza kanda lokwa chef du doazate ba bi chef donc non monete mena okada ba sango na ye pe na déjà prévenu somo na ye déjà tango ye aolo balanga nazo tremble na kokate ti wana ndenga lingenga na nditu nyana papa Doudou mama Flore abeteli biso déjà ndenge bokutanaki nini eloka liboso ya tiraki pa mama Flore? Ouais, merci pour notre question. Ngai eloko liboso ya ngai kabelo mo achaka ya solo achaka kabelo moko siko apesa mukongo ba Natalia to na bisi bon ba tunyo soyo so ba bengi komono leki liboso
Non, ben va comme papa Mondoki, V Georges, le PC Mbote place Azali. Bato ba okeli boso. Tango ya baluki na monisco elongi na ye. Oh. Ba na tuni V Georges. Fio avana. No fio ndeza boye. Avana na matete. Bana matete, boy mwana malamu bonga. Ngabi c'est bon. Ba Monisco ko attaquer mo muke ya yebite. Wana otumboleka. A Monisco chef oyo lira zoyela yangote. Moi boké zoom sous toké na to sisi rep toké olia nata boy asombi biloko asombi moi bato social social na sombi bato biloko ngapela fali atuni chef basomelo atuni ole esko atuna nga mutu musu mtatuni chef babi basomelo ngani nga basomelo abangi pas après na webise après zoom sous la restaurant na bise somba no no somela nga jour wana mama stock biloko ba eleki nde jour mosusu na ye kobela ntango na beli aye kotalanga ntango akomeli ye nakomeli te nabengaki ye na bise nga na beli oyo otalanga chef obeli nga wi na beli na hôpital na debonome pa papa leki aye ti kuna nde ntango ayaki aye otalanga après papa leki abi mwana mwasi oyo namona aza mwana malamu basi ndo kolinga bango oyo Papa le katangaki nan atimeli ba penser basi kolinga bango yo ne na ko bandati voilà ça et ça qui combien de temps l'air boye banaki pour que papa le kalo babon na bon hier papa le c'était pour la première fois moné l'hôpital donc temps ngana ye pona linga ye soki iya zo ipena temps ya te mbala momba moko zo ipena temps ba mois to ba ne non ba mois kaka nde après ko aborder quoi et ayo ko pesanga pe ba biloko ya lingaka te na wala ngala linga boyete papa dodo na kati mwana wana toko masima mama Flore réaction na yo ezalaki ndenge nini l'air papa dodo aye ko yebisa yo ke asepeli na yo bon tellement abanda d'ailleurs qu'on menacer na répétition na banda sukolinga été parce que yi olinga na bandenge na olé bisanga te akoti no yiwa no pesa so répétition akoti no flow jouer bobo so jouer ka yo tu api yo bana diseka bando fini so ndenge bando sa nga bongo e bando sa nga bien te bato na groupe ba yebi ke excuse bato sa groupe ba yebi ke chef du doigt linga ngate pour ndinga menasa ata va ina garçon yo alomba il faut ndakuna bosola ni dona sola na mutu te ndina mona menace wana na yebisi mama bizuna bi chef mo boye na groupe sans sikuna na okena so répéter azo menacer nga makasi CPP TV officiel mama bi akokena te président abengi banani boya te o Flore oya te ya le bonga mona o luke pa bango nde aya tanga koti na quartier na biso batu ko tellement no ba mona te dudu soupe donc bande ko na pena nimba poussa linga star o comprendre parce qu'on habite fona nyoko le nan na sala e pa nyoko la enga abona ye makambuti aoya nga na bimi na nga vande pa biso ti 23h ton on a côté na zele yo ka côté na chef de la kana mi kitcha boy c'est que les cambo ezali mais en tout cas na pesa ga chance ya moto lingala siko elo nini yango esalaki ke ondima ye aprometera makambi bele maloba kaka mama oui aprometera makambi ay boloba aye bien memanga na paradis okokate akenza nga poto na kinda te na ba passer aloba nanga makamoko na kene na desoke na biseke na lingi na ngate poto ngabengi nga ke pa na bina ye pa na baona na ye na vani kanda donde na yeki na ndako na bisona kene biseka ke ndo linga ngabona lingi nga yo te bobi morale comment changer mukemke banjo côté idéologie oza mosi nanga na tambola nga bina na ba vie donc ndo mutema nanga de tout type en tout cas pesa nga chance au monde pesa ndo na meka ka ende na chance ndi na kangama ibe biso ba meka bango te na meki kaka na zape mungu ate quand même tangu to lingani na ye avant na linga ye na pesa ba principe je to botami na famille chrétienne to ebi nzambe il faut na prière na lingi masanga te na lingi cigarette te na lingi boité en tout cas ayokaki asala 6 mois tout ce qui fait but soupe on met ba yabi ba yebi mama bonga bi ayo moi si au longi soupe
Bien, maman bien tout cas star balinga bango mobalinga. Soki yo milingisi ndenge koyoka pasi. Tellement yo mobalingi yo. Na petite bino chance bolinga. Siko papa Doudou, est-ce que combien de temps relation la bino pour bon mais on a niveau de famille? Bon tant to lingani alobi danga na yebike ba artiste ba ramo ba aventurier bo. D'ailleurs hôtel nga bité. So na bino memelango na mulai amona nga pas aventurier. Donc ki na on a lombango. Nda yebisanga dans monde rozolinga ngate. To ndenge nini ngapse maman na sali ni habite. On a besoin de so et où me la pénate pour mi bim c'est pas son ba o diete mère na côté pas la bonne tout ni maman ba ba ça va ndeni pour ba bim c'est pas bien maman bango azaki surprise oh ya solo a obenga ye a tu est-ce que maman lo beza solo o isa solo ne maman bango ba sala la lettre ba sala bo na obenga grand frère na kisanga na pse vie na obala abando seka donc ba bi ngai la aventurier la robala. Ça vient à Zoba Sava, l'être à Omelinga Tindelingango, à partir de Bino, Yobetsango Sala Boboui. Tina Betiango, c'est quand tu peux mon akati, n'a qu'un atiki. N'est pas au monde de ce commissaire. Donc, où me la guité, dans un laps de temps. Kolongwa, Kolinga Nabiso, Tarandibinga, Natito Balana. Ils avaient un temps où l'a été. Ok. Donc, c'est comme ça. Vraiment. Si qu'on a un niveau de famille, à quel ezala ki ndenge nini mama Flore na niveau ya famille ya papa Doudou l'air baye bike moi na bango présenter bango moi si à quel na niveau ya famille ya star aza comédien na niveau ya famille ya papa Doudou na niveau pe ya famille biologique na famille théâtrale ezala ki ndenge nini bon tabu ngana nzimi ko bala e présenter pa maman na bango bende mato oyo mwana bato kana lingi ba aventure te bon même la makamna bino ndenga bina lingi te oh abisinga mama ozo bala star za mtema nene yeba ko supporter makam ozo mon siko na niveau ya famille na biso tellement ba mona ba ndima ki facilité de ba mona kaye les jours où on va sortir la TV à mon sur ba ndelo ngabila mama ganga ko to samba nzambe na batala bokilo na ye biso mama nzambe bokilo modèle ni nzambe sunga kaka donc bandi bala na pas tellement ba rôle no c'est la aventure ta famille papa na ngai ba mika o eza ba aventure akonyo ko la yo mtapesa nga chance te ngamuka na otala kande to sala na ye mais mtapesa nga ata na libota na biso bazolo bazana basabona ba poto bazala kaboye ko koka mobile mo na pesi chance yango to komi to sikoza webi sa famille nini yango esa keke bandi mape ba niveau yake abala yo le baza ko réagir bongo yo sikoza webi sa bango nini bongo siko ba yebi ke nde azana ko bala te ko sangai raison ba yaki yo mona yo kanisa ko ya tatuni bo ko ya na te bango bazana ba makamna bango basi ba pesa ba mbongo bango ba star muto ayebani mandakala eza na camera na ngamo ko yesinga Flore olingo ba mukolo to aba mke to tala groupe sans souci papa Doudou na TV donc ezaki muno so muninga après ça tanga pa mama bango abi mona bata mke Doudou yo ke te amo mke tali nchote mikie amo en tout cas ça qui passe pour baya mais enfin que baya mbaki kaka mais papa Doudou côté maman Flore pardon côté à famille na yo ba mbaki pe mama Flore ndengeni donc en tout cas pas na biso même maman ndamanda obanga bi o mona batamukie ba oyo sale ba vandi qui habitala boye boye na si maman te tala bo ngape na expliquer maman donc bilo place à bon il faut convaincre et loko lingi motema ndé maman ya ko ndima abi sava abi quand même so iko to bali na si ba aventure mususu et aussi là des maman qui ko accepter Flore abi donc ça va bobané Flore avec pas maman ba solo lipé entre bango basi donc voilà motivation à papa Doudou ezalaki nini pour que andima kozwa mbongo ne ya pasi oyo oya musala ya théâtre to yebi musala ya bino musala mo pasi ko réunir mbongo ba conditions za penza bien te nini yango motiver ki ozwa ke bon nazo kangisa mbongo na ngai ya pasi poko ça no ba business mususu mbongo ko bala mwasi okoselela mbongo wana okoselela ba business be mais nini yango convaincre ki yo ko ozwa mbongo na yo ya mutokino ya pasi ondima ko ya ko bala mama Flore tala bien ta maman o tala bien est-ce que otale bien Nathalie est bien mon Nathalie surtout que dans nzela bato ba otale ngomo Nathalie bato Nathalie
obeta matangela batala OK nga souci rien batu babela ye chérie wanga suma otanga ba seki mo stanga ti lelo azala kaka eloko convaincant yenga ezali non la bonté na ye na bonté motema malamu na eloko aliposo ya mibale le reste wana toloba te mpona sina la action donc motema tomoni mwasi na ngai aza na motema moko ebo supporter bafaible alinga komona moto na pasi te nga sikoyo bon ndeti nga mpe même so nakutani na moto oyo aza social loboko pete alors nga mpe su loboko pete nde eloko su pene convaincant ngai yango plus Mama Flor yo sikoyo eloko nini osalaki ondima papa Doudou na libala motivation ezalaki nini pour papa Doudou abi beauté na yo beauté no ya makasi nini esalaki ke ondimaki papa Doudou na ndimi ya kotika monga libala na koma mwasi na o bon avant batwa balana tozalana na temps moko boye eleka observation oui na temps to ndo vivre na ata hypocrisie temps wana ezalaka mais ando convaincre nga na nyonso ando convaincre nga ata mobali ata zalo na million teme so ebi oloba même si lipamboli na ngai ute pa na ye lipamboli na ye ute pa na nga so botali munene na libala bo bala na te botali ke sal $2000 bafuta ka boye basala o bala te muto oteka makala a bala muto oteka pétrole a bala pona ni azo bongisa kata mukio oyo azanga ko sala économie ya 3 ans o bala ozo mon a convaincre na maluba pe na tala ne to vivre na nande tozo kendele et c'est pas ça ngaka donc yango makambo koyoka na musika te faut vivre mutu Mama Doudou Mama Flor tongi toyeba qualité pe défaut ya papa Doudou ezani question venir ya kaka na émission sina ko boma et qualité na ye soupu azana ko mikitisa makasi un vrai mukongo ya osenga pardon ya atola pe bandalo oliezelo olimbisa alala kana kanda te omuka soka ndinga jwa so asili kiso esili obise ka papa azali kolombo papa zola matelo pana ya okindo zuela mobile nanga aibike mwasi nanga akenda musala lembaka so nazongi ndako mobile nanga azolengela ngai Flo te au travailler pour la télé depuis ton petit pourquoi na lo pango to futelaka babi mobile mobile ozo ki pete star zo sokola basani boy te mo sanga bi meto fona sunga to sunga nga ba répétition to kenda e umela raté supa koma so ki répétition zo nya zo ngana ndako malgré mi bali bazana makamna bango mais a respectaka nga atanga ne sika nanga mabe abo koloba atali ka mwana na solo mako wanga na ndenge moko o comprendre donc wanga na ce sala nga bien fo wanga na kaka ngana lo bango na bi basta bazaka na bango na ba vida azaka na vini ya banda obota mais so ngande na vandi be mto ye mwana supu na bokola na tinge na kindumba te kinini te mais ndenge to sola kana to zala na bo ye na ko pese téléphone na nga yango obeta code na nga ya ye pe na obeta code e pesa be na ba star nyoso Facebook na ye yanga ye eza ya ye pesa so ka za besoin ko répondre muté pas na répondre et d'abord pas moko ya bien ozomona ezango ba pas moko ya bien ba jija na musika te omoni muto bando azala ba non c'est ça supu azo mbongo ebele te mais so azu mbongo ko sa accident au yana mbongo est-ce que Flore na suis déjà moi décembre eza mais na ngoli $10 non ça ka mo loko boy au yana mbongo maman so so motela ba biloko bongo sa ila ngai ele kela ngako pe mbongo na ko mele pe masanga mama na mele na masanga non bon misala bongo ezalaka bokozwa lelo ebele lokozwa oyebi jour ni okozwa te donc ebi question na zui faut mwasi na ngai alata mwasi na ngai azala l'aise do ba part wana apesa ngai convaincre ngai yango convaincre ngai na ligne pe to bala donc eza aza pena mobile na ngai tokuta na pinza na changer ebele na ba conseil na bité mon vie star faut tambola mutu mso yaka na groupe ayebi na eli so na groupe sans souci mutu mso na eli na ngaka oma aye to so na ba film alo bengane na na sa théâtre te na eli na ngaka oma ngam polo chef
mpo WhatsApp so na rôle na chef omona ma de yo vanda na yo bakana kayo yo na esi suku atana ko koma manula message na ba yo ko koma no ma bete mais mutu azo yamba likambo omona ka ke istaka ko meninga ok la son pas bato azwa gaz na telemele makama Facebook na yeba réalité yo mo ne biso te to lekana télé to lo ba ke to swana ki to no non to epi ko gérer to zo rapé ba makamo ya makasi singi bobo ya na mais bo gérango parrain pas éviter si kondengo lobi bongo mama Fleur tongi to eba nini yango et sala o motiva yo o fanda na libala ti le motivation en ezani que lobi te malgré les meilleurs et les pires malgré les pires yaka ni ne sala ko lobi te na ko tika libala na ngate na o fanda na libala ana soki natali bolam etinda na kende ten na mokili so lingi muto taza zolo munene omona mokisi ataza munoko solo aussi pourtant mais so boboyeni na ye o so biloko ane mabe po etindo oyina plus bolam oleke bele bolam penza ona loba amba tunyo so na famille na ba ebi bolam oleke bele supu as chaka na place na penza mama elina salabu mama ingana binga na obatela yo yoko batela na oloba na pauvre Marie Misamu na bembe ya ndeko na kufabi tala kolinga na leboso osoko bali eza très important to kufeli bayana biso na mbasi na bango bayana biso na bali menga za kinga mo muto consoler ngazaki donc nzamba tina mwana mobali pembeni mwasi po na ba biloko ebele asunga nga même na ba conseil nga pe na sunga ki na ba conseil mingi omona supa doser bo supa za ki bote supa so azwi mbongo esila na ba bar masanga dépense azoni be mbongo ezati lobe azanya tambongo na de somo mbongo o bombaka ngo salaka mbongo boye si to kuma na ba niveau mariage j'étais bato balobana nga o yo mto bala mobali ya ko bala mobali na famille $1000 ya sa babala ka te to bala naka parce que nga ko zo charge ba demoiselle nga na ko zo mo charge mike batindela supu mbongo mo ya mutuka ya na mona de makamna mbongo wana mbongo zoko kote na mariage aso maka mutuka so to mbongo wapi auto que def to zimbongo na to utiliser mo ya soko to komika na reto zo bis nzambiso na kina mutuka na ko sa kutera te soko lo bineka bo tia me eko na masa mutuka na ba mona na oela ba moto donc to koma na système mutuka menzamba sala pe to zo mutuka na ndenge mususu vraiment papa Doudou na ngina yeba est-ce que za na couple moko baza modèle pona yo couple moko baza modèle na bato théâtre ezala théâtre ezala na famille Serge Mwembo ya solo aloba hier on like ça fait là plus qu'amoureux qu'enga Serge Mwembo pasteur patron Joana linga qui fort ya solo moni pasteur patron dans les live fort et pas à social nga bato ba social na linga ba makasi donc couple wana na sepela nango makasi vraiment na couple ya Freddy Mwaki mon vieux couple bon on est là en fort donc moi ba couple wana donc suis moi na pambola nzambe tana mona ba artiste comédien to bala et ça la nga plaisir mais conseil ka geza bo bala ka po na bo bala te po ba mona biso pe to bali li bala za makambo ezala makambo to vieux bo éviter o eleka donc ba couple on a separa ngo yango na sundia tamaniata couple nepe na lingango makasi na ya gingombe yango pe donc en tout cas ba longue vie na mabala na bino et kende toujours na vie de loin na Charlie Nongi donc voilà papa Doudou est-ce que ça na hormis théâtre vous avez activité moko bo sala ensemble na mama Fleur? Oui, activité de biso zali toteka ba kabelo. Activité de biso ils ensemble ngana yi. Ba perruque, ba kabelo, ba la spontan tout ça, wana biso de balé. De salon za kalango ya yi. Mais nga siko na investissa pe na kati. Gérant ces ala ndengeni. Ah ouais, il faut tout na gérant. Gérant Azali, a Géraka, biloko, tout. Donc là ce qu'on a qui parle ngate. Ngaka yebisanga obi ke tokoti autant yeso za ko sambongo ka ko senga Fleur on a besoin de $20 mona sala to komisa to vite komika ka bongo sala mama Fleur ezana nzembo moko boso oyoki nzembo kanisi papa Doudou nzembo ya nzembe peut-être na nzembo ka so oyoki nzembo o benza chanson préférée à papa Doudou
talalinga nzembo lombo makasi alinga lombo makasi na Moïse Mbi na Moïse Mbi neti nzembo nini lombo ngimba oyebi soki pasi eleki mama Flore ebakata emoniseli ndenge komelaki bayekoli na nzela emaïse. Même si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Et si esalema ekomama moto akolongolaka te o Zambe oyo asala elaka. Papa Doudou accompagne ta maman. Zambe oyo apesa elaka. Nayebi mwana tolaki na kanda atala basani so na oyemba te moka mama na peso lutu ngapesa mama na sa do asala ka liongo nte mwana kitake motema. Vraiment maman vous avez une belle voix. Merci. Oyemba rapé naemba na église. En tout cas une voix formidable. Merci. Bozana bana maman Flore. Tozana bana boni. Plusieurs enfants. La mère de la multitude. Oui. Maman Flore a lobby n'a qu'à plusieurs enfants. Bino va tout na mitune belé à lobby. Bon chaque année to botaka. Yes. Siko, est-ce que nenge bana bazali? Est-ce que bo pensez déjà ensemble comme repé sa moana? Bino mi balé. Oh non, botamité. Soit qui non la botamité. Soit l'air bo balana ki bo bike ah moi na biso liboso. Comme on est à l'intel. Papa na bonga bongsa mwana na Adasa. So tellement dans na sema mo pena Adasa Esther. Et toi alors. Tant ba botamité ma botamité moi. Yo posa ki d'accord na kombo wana. Papa lobi to sala ni. Peut-être yo posa na kombo no proposa ki. Ngaza ki na te yende mtaloba ekaka. Ya solo. Tongi totuna sumu tuna moko. Malgré que pas africain, ils allaient vraiment un peu rare. Est-ce que Bozo Kata ko kende ba vacances en famille? Biso na bana na papa binonyo. Bon, nan te soupo. Na to vaja na bana anniversaire Adasa. L'anniversaire ka ya mwana nde to kindara to keke meto la late. To kindaba ko taki santo kuna. To la to vandi journée mo bumba après to zo na ba. Ezala ndenge ni ambiance ezala ndenge. Ezala total. Tela ka ngana zana supozana. Biso mo to pesa elengi. Moi biso to pesa kelengi. To pesa kelengi mukolo wana ko katin et les gars vraiment bien bana ba sepela ki. Siko mama Flore nangina ba solo moi mutuya. Ba souvenir ba meilleur fandi so kanisi mobile nanga eloko mobo ba souvenir ni nango etikala gravé na motema na yo. Tant fandi dit ça c'est mon mari. Ata zana été au kanisi eloko moko etikala gravé au penze longwati. Longwati. Na bandaka kuluka andako kuluka ni montre na ngebungaka montre na ezaka cher montre wana ebunga biso kana ndako kako alelaka pezanga bi montre na so emonani te na kobimisa tube suka azaka pene loko te nzambe nzambe ko sunganga na sala mosangeli wana alobanga na yebi na lalaka bina butu ayelanga montre puisque montre na zaka na montre na ti on dans la tela ton cap dona kamo aloba nga za mbongo te abi ni ebite miracle ni esala melengai kuna za mbongo na sombela to wana tikala ngai kado asala ngai na tikala. Donc montre exact il est voilà bomba ngo jalousement donc so na la so na tanda yelinga ka montre comme le ba bombe ne mama la tate ozo pinga bondeni wana yo kada ali balo bisa Flore la si montre te ayata na ba parfois au pompe en tout cas tout pas un problème te na so alingane kimia aluka kimia so ka siliki ka siko kanda ni silamba moko ala na kanda te alo bela mama no la na kanda te limbisanga yala na kanda te. Papa Doudou bongo souvenir ezani ya maman. Ouais, souvenir ya. Oh, peut-être qu'il a gravé. Ezali au monitangu première vague ya corona. Première vague ya corona, ton président a annoncé na TV que non restez chez vous, la ta masque bobo. Nga na beli. Na bela pena maman na bela bato kan sa roi corona. Donc même si on a bela makasi. Et l'autre souvenir malheureusement moi si nanga elle était toujours près de moi. Donc
omoni ba salata akena na salon salata na ndenge rien do asundo na salon toujours près de moi donc et salanga sur Nathalie ma mission no bimanga donc souvenir oyo pena ya malam donc oyo pena e markanga et pas na yango na deuxième souvenir ya malam ils attendent au botabana troisième ezali jour moko asalanga surprise anniversaire maman na yebate et puis c'était la toute première fois donc naloba c'est pas la toute première fois mais na vie nanga batikala ko fêter nga anniversaire te so kakaye et puis elle me rappelait des dates nga la bossa nanga nga la kipa nanga te pour nous fêter nanga asalanga surprise ya monene na yabo na okute pa na biso na ba master kombo artiste na Charlie maman nani Maman Pamela. Ma Pamela. Mobile na ye. Aya, na kama soko mto na ndai ko envier. Asalanga surprise mo ba créer do mukanda ba héritier Chilumbai. Aya, et ça l'a plaisir. Donc c'est ça. Papa de Donalingo ta la maman Flore. Ta la penza bien. Oh c'est Dieu. Misu Misu. Ta la penza bien. Na ba o ele ba o bolekisi. Vie eza moulaï na yebi que bo vivre à 100 ans. Promesse ni no koko sala na maman Flore quel que soit les pires, les bonheurs, promesse ni no koko sala na mkola lelo. La fidélité. Maman Flore ta la papa zota la ya. Donc je promets à Flore la fidélité, la sincérité et meilleur amour. Donc pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, moi je serai toujours à côté d'elle. N'ayez pas ça là qui parle là, et on a pu ça les panaïs. Oui, Flore à l'obiawa. Tu dois souper, azamu tout le monde a supporté à Canada. Mon Flore, ata sili qui paie. A ma sota na songa miso. Comment va muto habitam sobi to boyani. Mais a autant na songa miso. Mais alors cette femme là, Moni Maria, c'est une femme enveloppée du soleil. Mais Babi, le soleil c'est un astre lumineux qui renvoie la chaleur et la lumière. Et il se trouve à 500 milliards de kilomètres de la Terre. Mais Maria Azana Katia Moui comme Flore. Waouh. Azana Katia Moui. Moui wana batubako makate. Elle est ma tarte à la crème. Ma douce fleur de ravin, mon souci de tous les jours. Et puis elle est comme l'équilibre. Quand on en a, il faut beaucoup d'attention à chaque instant. Cette femme, Azab Moko ezanga na 9 pe comme 100. Pour ça beaucoup qui c'est mon balamoko. Ozomona. Yesu azaboni ba pourboire, nga bona ke pourboire. Mon soro lolo futi ba to mo mutanga peso bino. Ça va, Yesu azabongo. La maman sociale, yaza le roi maman Olive Lembe. Aza le roi Amida Chature. Le roi maman Denise Nyakeo. Donc maman sociale. Le roi maman Nanga. Henriette Zolandonga Motos. Manzuzi. Maman Naye. Azape le roi maman ne. Maman n'a encore supporté Kandate. Flore. Batuba Yebi. Nena postaramos Nanga na statue. Nena postaki. Nena tchaka ina ba profession. Tali téléphone Nanga. Elle est là. Elle est gravée. Téléphone Nanga yango. Yango. Aza gravé. Si on a fumé le téléphone, elle devrait au monde Aza Kaka. Donc, elle est tout pour moi. C'est ma complice. Flora Koma Minanga, confidente. Donc là, si on a un problème, elle a un problème, on est en Nengini. Excusez, j'ai des larmes aux yeux. Waouh! Comprenez l'émotion, comprenez. Maman Flore, naïve qui est la nante. Je peux rouler la tête, pardon. Maman Flore. Le Bélanan, papa de Billy Lobamoko. T'es collé là dedans, t'es pardon. Collé là dedans, t'es pardon. En tout cas, couper la chose avec combattre ma casse. Donc, on combat vraiment ma casse. La personne a chance. Chance est plus agréable sur mon corps. Donc, on comprend. Moi, au ligne mobile na yo, oh yo ligne ça l'andé. Ataba oli amatende. Au mon ASM. Si papa était là la tia gomme, non, on a pas rendé à la team chaussures. Donc, il y a qui, non, 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 non,
ezaka to balanité to boma bato to kenaka ba matanga to kelala ga isika moko banoko na bono na bango kufuma biso ko lo ah yo na fama ba duli ba kufela ga poni ni tola la ga libanda do soka moni ngata ndoza à l'est moi mi tema na biso mbale ekutana bopena ba lo ba luka ki mutu o ye ndina ngona numéro chaussure c'est pour ça makasi siko lelo koko promettre nini na avenir oyo ya liboso na bino nous sommes promettre ka bolingo bolinga e kaka même si ba problème ezanga te na bolingo na promettre ka bolingo Maman Fleur a lobby à promettre kaka bolingo rien que l'amour. Maman Fleur. Et ça nga moi émotion. Yebisanga Maman Fleur. Pour na ba couple o bazolanda. Yebisa bango nini sala kake bolingo to pour tozo na ba divorce comme ebele. Nini maintenaka relation amoureuse to couple. Ezani comme menacer à couple ezara ke so mobali abandi baje ya mabe surtout biso basi to kokate mutanzima mbanda zate mobali aza mobali otikala ka mobali elo na osenga ba couple papa respecter ka moi sinayo respecter moi sinayo ça y na bisika ya basi biso pe basi so babali biso ezate ko match sili non match bandi mobali bena bini boye écoute au propre vandi non et tindo ka posa mobala zonga soupe so bimi muté mais ezalaki bien te posa zonga kaka et puis que so moninga dans le sengo ozo comprendre nini ba divorce zo sala makona et d'abord zo banda na biso basi to amité ma minene te o moni ba alliance so minene quand des amu nene boy ni na kati eza munene maman biso banda ba alliance mo ba singa o mona ba maman so ba supporter makabiso to ko supporter ote yo so tali bo bimi o bala lo me moni ba benyo bi ke nazanani non yeba ko supporter mobile ngala la musa mobile nanga ata to kabwani na siko akei papa okomi wapi nazana unité ngala benga ka papa to sa nini mama yeba ko rappeler papa ezate ke ninga kene bongo ya na non mutu muso na sala mo lo mo so bengi make ete na zongi ozomo ata boza biso to so to vai na ba lo ba fiancé non to zanda ko moti ba camarade oh pele bokela esika mo bozo kangana na boendeni na muna ga simbanga so simbeta sirika o banga ba to ndeni bolingo toza mitema minene toyeba ko supporter surtout conseil ya basi ya bastar donc bastar azaki na basi ebele pourquoi ka bali donc toyebaka ko supporter surtout mibali na biso totiaka bango na baprembele babondela na bango te yo oza wana mpona kogene mpona mobali na yo oza wana mpona kobomba mobali na yo koetale mobali na yo te boye non yeba kobomba mobali na yo yeba komaîtriser ndako na yo mpe bana na yo donc Papa Dodo, ndengo zawana, est-ce que okoki ko aider maman Fleur na ba travaux ménagers azani wana zobelate azani en bonne santé est-ce que ko sunge na mwa ko komba ndaku ko bongisa basani eto wana ku déjà de musala na ngabo de na sala ka bandaka la ngai maman Riet Alexandre ngai déjà ndenge tout ça les mois mobile ko sape ménage donc tellement ça déjà étant on coûter une sous Fleur a coûter ni sous ngai de Flora en tout cas batu balimbisa mais Flora a kokakane pe noko ayebi de ko musala mais siko na ta sala kana salon na ndako simba ate donc au kokate ngana yedakai na sala ngo peko na sala ngo il faut le faire si tu aimes ta femme tu dois supporter tout babi l'amour supporte tout donc c'est ça siko ba oyo ba boya o sala ngo babi e obima lokwa moi ça zo dominenga borgueillé ba fainéant et puis moi je vous conseillerais soko lingi moi si na yo sala yango bato ba sala boya bato ba nyoko la basite moi adinga ko sala loka non ozomona les vini wa ko chef coutumier grand frère propre azaka fier mais pendant ça musala sala wa ba kula wali jo papa na brinela mon camo na bijou ma sarangai bon na betila la terre fertile de Paris bango ba sala bisala ba ida kabasi na bango. Mon frère, il faut le faire si tu aimes ta femme. Hein? Même à bête en plein mbele. Donc tout ça. Maman Fleur, oui. Nazonge le panayo. Conseil nini okoko pesa bande ko basi o bazana relation malamu te. Na ba belle famille na bango
to na ba belle sœur na bango père conseil ni européen s'appelle la ba belle sœur oh ba pour y poser na ba belle sœur conseil ni européen ça ba belle sœur oh ba tiaka ba sa bande ko la bango mibali ba problème na lina lo babwe libali za ka te ke yo na mobali na yo non libali za faut pour vivre bien peut libali faut na bokilo ne peut pas bien ba seme ki boza bien boko ba seme boko kwela matanga yo ye obolo banate et ça la va bien te non biso basi o to ça va ko mikitisa to yebi ba seme ki bazala boka bongo baleka mo bazala boka bongo ba changer ate ata pe nga pe la famille mobali o so ba be ba mona na pe ka yo poza belle sœur na pe na belle sœur donc c'est le quoi na izonga mais biso to za la ramite ma munene on supporter et longolo te ke so seme pour ba seme ki bazala fier le quoi bon ba mi bali na amwa gate ya sali be point ya créer le cas problème mais faut ba ko supporter biso na do ra bolimbi mama limbisa na libale zaka te ke ba mtune ba ba mata ba linga te mobile na linga non libale ke nda bon te pour sentir bien pe na libala na yo famille mobile ata ba lingo 100% te mais ils en a bato ba linga donc zaka ke ko za mtima siko bande kwa zwa siko na cadre yo siko za belle sœur conseil ni noko pesa na ba oyo balinga basi bande kwa mibali te ngasko na bena belle sœur na linga sko ndeko et moi si ande ko na hote ya mobali to bena kana ilo kwane kombela ngate parce que ndina viva na kokapa kasi ko pesa conseil ndenge yo vivela na bango conseil kana ho pesa famille mobali mission so ba famille ngale na bo famille mobali ba problème ezanga na ngote ata muta kwesi lutu boy yo bena lutu boy ko ba te mama so ta lutu sabu ko sa tam sala be bito te yo sala be to mo le kwa mo boy moko boy donc tellement yana so linga yo do yo nyosto lo bano yo ndi eza bongote conseil na pesa biso ba belle sœur to za mitema minene to linga basa bande ko na biso c'est ça l'amour. Voilà. Tokomi déjà na suka ya émission na biso na lingi papa Doudou apé sa conseil na bande kwa mibali ba o bazoluka ba s'engager na nzela ya mariage pe ba o bazana kati ya libala déjà papa Doudou apé sa bango conseil na côté ya mibali mama Flore ye pa opé sa conseil côté ya ba mama biso bande ko basi na to balite to zoluka un jour to bala na ba o pe bazai déjà na kati ya libala lokola yo par rapport à expérience na yo moi toli mon koto bande papa Doudou. Ouais, merci pour la question et là on fait ça conseil na bande ko na mibali omoni moi si aza fleur. Alors fleur on est ngaka ba aux angles du matin et le matin au soir. Donc zala tendre avec une femme cause moi si le esclave té. Yong to ngobala. Ça l'effort pour ngobala est facile. Des années yomoko. Ngobala est facile. Mais yomoko. So mi pesi volonté. Oche volonté ngobala. Ngobala pena. Naba oyo babala déjà. So ça moi si nanda que tu as déjà une bénédiction. Babi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Mais tu vas commencer celui qui trouve une bonne thé. Dans mon balier déjà c'est une femme. Celui qui trouve une femme. Une bonne orientée. Tant que tu l'as déjà au balier, as déjà une femme au tché de Ananda. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au moins si nanga, azaka impoli azabo. C'est parce que yo manque de respect. Respect na ndeni. Tam so so finga moi sinon tam so sala babilo musu ya lingakate. Tam so kota kareta o na sola masanga yango omoni siko tu le manques de respect na sens wana. Donc lingai, on se marie non pour divorcer, on se marie pour la vie. Mais le mariage est une institution divine. Il faut qu'il soit honoré par tous. Et puis, il est combattu. Mariage est combattu dans le monde. Donc, Satan a par beaucoup de moyens pour déstabiliser la tour. Restez ferme. Vous avez un couple tout babala. En général, mais en particulier dans le théâtre. Moi, je veux bénir. Donc, bénir Bino Makasi. Na boy lelo na yo kanobi enten aboy na kina mo sinaye moi et sungangate et pas molangate quel que soit le problème zala kaka na mo sinaye
Donc c'est ça comme conseil. Merci papa Doudou. Topesi maman Flore Maloba. Conseil nanga eza pour na ba jeune couple non? Ba jeune couple na ba fiancé. Na ba fiancé. Surtout na ba fiancé, bozala na bino mbangu te ya obala. Comme tout ça zo bala ka po camarade na balaki. Na zo bala po ngape za besoin la manjungu na ngamoko. Libala et te pour la manjungu na moko. Libala maman tant to bala maman va tout na biso. Maman okoka ngo saka teka ke obo no okoka na makambe bele na kati. Ozomona na bolingo kolinga mutu pona mbongo te. Linga enana. Ata bo lia na bino te bozangi na bino me ce que teli mobile no kumisi nzanga. Ata mobile o ronfler, c'est normal. Ozomona de base la mutema okita ba pona nga pena pona molonga ni nanga ye. Nga pena ngona pena tutana tum. Ndina linga mbali nanga. Nzambe nanga na pokate. Na surveiller kaye pas surveiller ngai. To linga na makasi poto kutani. Ba to yo bi bokutani la wa. Yo bi bokutani. Oh avant la linga na groupe sensi ba te be ba linga nga. Ba te be otala pena bo. Ba la so ba biloko pe ba bien. Mais mutema ka so tutani na mutu tutani na mutu. Ba jeune aux amis pressa ko bala teliba les ana ngo tala ba biso ba bala na ba Naomi lelo komi lance fatal lelo komi make up mais so bala ba crayon bo ça no ka mutema okita nzamba otinde loko ya personne de matelo wa o mitu sa mate boza bien ya mo na ba biso so bala ba pressé a ese mama so mbala na sala na bank ça na bank na bi ko lena ko nini zanga te o kota ni bala bank ya mozala kimete mo bala zonga ba 0 ba ine o komi ko lela to moni so songa o lela kima lena kimete donc linga ko linga mo ba te ka poza na mbongo avenir mo ba le bien te ndina zabe na mbali na nga na sunga ye pas sunga mai chance na nga zaka buti na ndai ko na ika mo maison mo mkime tant na kutani na ye grâce na ye pe tout to bonne ba blom son sala na go sala mo pété ozomona donc yango ba jeune fille bozala mutema ko kitabo luka pena ni bali o nzamba koni la bino ba biso be ba sia mabala to ye ba ko respecter mi bali na biso yango na kisa bolingo ba na ba camarade na ngalo ba o Flore nga ko singa pardon tenga maman pardon na bolingo ta 1000 fois 2000 fois singa kaka po mo bala za na torte mobile ani kana raison mobile so singi pardon ta ko te limango o que le maolim soka donc conseil za kiwana pona ba jeune couple na ba mari. Merci, j'espère bino ba obolandi boyo ki conseil ya papa Doudou na ya mama Flore. Mama Flore, est-ce que différence ezalina mabala ya kala na mabala ya lelo? Différence ezali ezaki ya kala papa na biso ba nda luka mingi pona biso ba mama na bana na yebike na kalezaka so to vandi pétrole on ba jia ba pétrole ba mimbidi kana pétrole sili o ba beta kingongolo to c'est la papa biso cha uta msala o ya poisson ma to vandi di bana po molili to c'est la papa to ko ma biloko be makale sili to c'est la papa mais lelo ezali ekoma ke ata papa ke na oya kutaka biloko de jebeli ozomona o kuti biloko de belo liepe ena kale zala kaka ba papa ndi ba wana ko lukila biso basi pe to koma ko luka yo mo nbe benki impolitesse comme la basi pa bike ngape na luka e pa luka ka ozomona mais mama sakala yango bazaka moto kana eza subo mema mama ka ba ndeko kolamba kaka ba moto biso basi to ke ke zandu bo me maki tunga moto nyoso sila biso na banzela papa pena so ko timsala ya ko tena mwasi na ye biso onga na zongi mobile da zonga ki c'est ça yango na différence c'est ça onga na mona yango wana ikoma be yo tsenga pe na tsi donc moi so zala nga bobi nga pe na o tsepo tsa me nga za bongo na opeza ka exemple de ba fille bazala obi pe na mama et papa ke ya utu sala ekuta moi sina yambi moi sina biso zala o akenda kizando akenda ko makie bo ya zonga différence c'est ça yango wana. Voilà, tokomi déjà na suka et émission na biso tolingi papa Doudou aloba un mot pour na CPP TV na émission na biso Love Story maman Flore yo pour aloba un mot pour na chaîne na biso CPP TV officiel na émission na biso Love Story. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne CPP TV, la chaîne qui reflète la vérité, chaîne à solo et qui toko. Oh, bah, tu as des missions à bien, biloko nyonso ya bien. Donc, so, t'as les chaînes aux à la densité. Chaîne où papa, maman, bah, n'a pas vendu si comme bah, otal. Il y a des chaînes où il y a n'importe quoi, n'importe qui fait n'importe quoi. Bah, papa, moi, bah, t'as la on a bah, les athées. Donc, abonnez-vous massivement, partagez,
Beau aimer et ça malamu. Pour la émission Love Story, en tout cas, c'est la meilleure émission de l'année. Donc, année aussi, il faut appeler son trophée. Meilleure émission, on a journaliste, présentatrice, a besoin à les éguinoter. A besoin de CP là, il n'est pas CP là. Caméraman a filmé, a seka. Donc, Kitoko. Donc, merci, na Love Story, la meilleure émission du monde. Bon, la commission Nzambe bien l'émission totale on a TV na ba poto ba la ça mais na monyo kiti na mabele na biso Congo donc ça moi bien première émission na biso to yamba to les Love Story donc ça linga bien na pamboli Nzambe na ndenge émission eleki dans le basuni abonnez-vous massivement émission bono na mona ngote Love Story baye bayambi biso en tout cas merci na moto apesa ki idée wana émission en tout cas et biso à l'aise na ba kimso ba mona biso te ba mona biso na ba TikTok ba nini ba moni biso na émission en tout cas ça linga bien nzamba pamba moto apesa ki idée o ke de liboso donc na sengi ba couple musuno bayambi bien to boza mutemo kitaba benga bino po mutu to le kana émission o donc boza na bino calme biso to leki na kumisi nzambe na pamboli nzambe pe na journaliste biso moi kitoko apesa une émission des ala ngana ndo banga me na mona wango za pété. Il me tombe aux oiseaux et ça pété. Vous bang à terre les cas. Donc bino tout beau bala na pour les gagner mission. De ma fiancée bon ça là effort beau bala na pour les gagner story. Vraiment merci beaucoup. Papa Doudou na yebi ke yo za star moi mbote. Maman Flore pa opesa moi mbote na quelques personnes pa oba balandi bino. Ouais balobi à tout seigneur tout honneur. À tout seigneur, tout honneur. Flore soupe pour moi, siap. Yes, ma femme, mon épouse, là où repose le cœur de Doudou Soupo. Na pesi, wakula wali jo, papa na brine là mon amour na bijou. Master na miki na peso mote, a bete blanc mbele, famille dia wakana mobimba, edo dia wakana. Titi dia wakana, Nelly dia wakana, Didi dia wakana, Levi dia wakana, Nadia dia wakana, Gloria dia wakana, Trésor dia wakana, Pichu dia wakana. Ba petit nanga ba leki nanga nyoso ba yaya nanga na pesi bino mbote. Sans oublier Claudie Kiambi, nouveau aigle de la musique congolaise. La personne mbote place aux alliés, ba tout balinganga sans oublier Bibi Chie Sanga la personne mbote, Domitille Makenza la plus belle mamie de Gani, maman Soraya. Mamia Soraya na Sharon, aïe 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 aïe, maman Falon Samouzu mona popia mukolo. La pesi mbote, batunyo so bandeko surtout Papi Moulumba aux États-Unis, que m'en fumbe le roi de Bankusu. La pesi mbote petit na na bossa na kaote. Donc talara yo, le fils du président, le fils du président, yo yebi, qui toko wapi. Donc batuto balinganga. Là ba okolinganga te ko s'abonner na chaîne et ça la bien. C'est ça que qui toko makasi. Talakaka, tous les amis d'Angola, les amis d'ambulance d'Angola, les amis d'ambulance d'Angola, président de Pengo Salomao, la personne c'est la famille Davido garçon soit fils Ndele, la personne donc merci groupe qui a mon groupe de cinéma qui a mon Mobimba Doudou Soupu, la personne merci beaucoup. À vous maman Flore. Il y a ça peut-être théâtre bon qui combien de personnes c'est un petit boy bon on appelle simbote na ngana mobala mwindu Doudou Soupu parce que mutema Flore qui a mon là là on va bien na pesi simbote na ngana mama na ngai nzuzi misia na mama kuruta nga atangisa classe mama Timba mbote na yo ngaza mtete na suki na nga na gérant na ngai les grands gérants les grands gérants salon J3 qui t'a dit molo na pesi mama belage belève na nga nyonso na pesi bango bisous. Voilà, bisous Delena. En tout cas, merci d'abord pour l'accueil, maman Flore. En tout cas, na lié na Mélie, ceux qui ne peuvent pas voyer, va koya mabino ka lokolanga.
ngape na pesi mbote na la caissière munene ya Imkabi beni yo depo ba die émission zo bwa kanga te la tâche à janga moi ça mungala ya solo na pesi mbote bisiko zali la mama sociale mama abindi mbote bisiko zali na pesi susu mbote na famille Imka Mobimba bisika bozwami mbote na bino ebele sans oublier so na sala ngote zali sumu mama Fleur osali ngote merci na trésor ndinga nga benga ka les caméramans les plus swag allez azali la biso na sima caméra merci ebele musale zo sale makitoko mama Charlène la plus posée soki to sanganya soki idée o eza concis eza grâce ya mama Charlène motema ya kunzibilele bisika bozali topesi bino pe mbote. En tout cas, au revoir et on se retrouve prochainement. Bye. Bye, merci. CPP TV officiel.